Maman t'a tué. Ba maman ya la marena, ba papa tout le monde. Tozo lobelaka makambo to uti ko mona. Makambo yo esali somo, esali etalisike na communauté na biso toyebaka koma ko se respecter. Na communauté na biso toyebaka koma ko se respecter. Na kati ya communauté tozalaka na limite ya makambo. Des fois limite ya koyeba oyo nazoloba lobi nango eske ekoki kokomela ngai ngambo soit ekokomela ngai ngambo te bobwaka ba cœur. Eske oyo nazosala ekokomela ngai ngambo soit ekokomela ngai ngambo te. Parce que biso ba congolais tokoma permis na tout sauf na rien. Tokoma permis na tout sauf na rien. Congolais tobanga kana biso lisu makambu te. Congolais lelo ekomi somo. Congolais kotele makosala oyo nyonso ya lingi na identité mutu. Tozo bosa na ke des fois bolimsa. Des fois o tozo sala, tozo salure ba identité baninga. Tozo salir ba identité baninga. O tozo sala lobi toyebite ndenge nini kokutaka biso cher. Nde na yaka na réseau boye la marena na respectera tout le monde. Ngai ata furumi azotambola na se na kotosa ye. Sikoyo botala lelo ndeko na biso ya mwasi Olga Kabelo mokonzi ya Kabelo. Lelo Olga ye wana zana Maroc pona bandeko ya Maroc ba dépasaki ba langage ekomaki trop ekomaki ba langage ya ko détruire identité ko salir identité yango no moni ndeko Olga keiti kuna amemi likamu na niveau ya ba avocat. Tia koma na Maroc boye bake ake na Maroc ya biso na biso te ake na Maroc pona niveau ya soda niveau ya mbila siko bozo ba soda marocain bozo avocat marocain baza ndenge nini. ba mama ya la marena soki tokobanda kobanga makambu na vie tokobanda kotambola kati na kobanga nzambe. Réseaux sociaux ekoma bisika oyo ya buzoba. Réseaux sociaux bamonaka ke batu nyonso na réseaux sociaux bakoma baganke ya filme. Mutu nyonso po ya kosilso valeur ifo ya na réseaux sociaux. Mutu nyonso po ridiculiser yo ifo ya na réseaux sociaux. Bobwaka ba cœur. Mutu nyonso alobi oui ngai pona sukisa mama mami pona sukisa Nathalie Ekila tika na kotele na réseaux sociaux ale na fingi na saboli na BBC identité muninga non makambu wana ifoto tika yango bolim sama mwa malili mwa coup de foi ba mama tobanga na kalisusu te kosalela kabaninga ba video ya mabe kofinga kabaninga na ba video tozaka lisusu na somo ya batu te mama ya muninga na fingi tata ya muninga na fingi koko ya muninga bana ya muninga kutu na parlons pas ozwi mwana ya muto tie photo na ye na page na yo ale batu boya bo bana kofinga mama ya muningo tie na page boya to banda kofinga respect za la lisu na réseaux sociaux te yango na lobi Olga Kabelo ofungoli biso nyonso misu yango na ba mama ya la marena nazo telemisa association contre les injures na réseaux sociaux ba mama oyo balingi bakota na kati association wana bobenganga na 00337
0033 7 49 07 84 83. Soki to sali liboke ya ba mama to ba papa. To sali liboke na biso. To sali to komeli préfecture. To sali statut contre ben site na réseaux sociaux. Ko baby saka bilonga baninga na ba réseaux sociaux. Mutu nyonso akopesa vraie identité na ye, na identité oyo asalelaka na réseaux sociaux. Ba mama, tozwi avocat na biso. Oyo akobanda kolandela biso. Au cas où bafingi yo quelque part, attende kwa zao azalaka wapi. Avocat wana kobunda pona biso. Ndeko wana tiba kokanga biloko nyonso, to memie tina niveau boloko. Biloko wana fwe sila. Lelo tozomona ba exemple. Tomoni Olga afuti billet akei na Maroc. Parce qu'azali déterminé. Biso ba Congolais to komisaka makambo na suka te. Biso ba Congolais tozala to bandi to suki na nzela. Ba pere. Il faut qu'on zalaka déterminé dans la vie. Tant on a lobi na kokene no tina suka. Tomoni batu bazo finga mebele na ba réseaux sociaux. Batu bazo finga manandenga ko sakana te. Toutei ko mona mama na biso Sylvie mode ndenga finga makiawa. Batu bazo finga mati na bisika oyo asukolaka nzoto abasi bazo finga. Epa ya mibali te mabaninga basi. Bandeko, trop c'est trop. Ya mwana association yo oya linga sadere na kati. Ba mama o balingi ba sadere, bo benga la marena. Toko créer association contre bato yo ba détruire sa ba identité batu na réseaux sociaux. Yaya soki to telemeli yo. O mato kita ezalo vanda ka wapi mwana mama. Toko landela yo. Ato vanda ka na États-Unis, toko landela yo. Toko landela yo. Ya mwana ba mama ya la marena, buzoba o efwe sila na réseaux sociaux. Kolinga ko kosela ka baninga makambo lokuta. Ko détruire ba identité baninga. Ko yana ba forma kambu. Oye o cheki to bandi ko kosa lokuta. Kolinga ko détruire ba mariage baninga. Ko détruire ba vie baninga. Minoko kake salama pona ko finga minoko minene kake vandi wana ko pua. Yango ya bino minoko basala ka po finga rabat. Oya bino minoko boko ka ko kanga kangote. Bo brosa ka minoko la bino combien de fois par jour? Po ezala minoko finga rabat makasi boye. Bino ne ba yebi ko pesa bino ma finga na lolemo. Biso ne ba yuma bazoba na bino. Bazoba ba yuma bozo finga. Mais boyebi teke batu misu bo finga ka. Bo yeba ka te ninyo ba bomba ka na sima. Keba mutu abatami alekio na maele. Mutu abatami azoke na makamu na malembe mazoke na makamu na ndenga makasi. Ya wana ba mama to fungolisa association. Nasi na belela ki même. Likambo na solo la ki ango pe na bandeko. Atande ko na biso azali kuna na Belgique. Ayebi likambo oyo. Magali lo mama yebi. Nalobaki bandeko na nga mafinga lisusu te. Mafinga ekozalaka lisusu te. Mama Valérie, yango na bino botele melati. Me o mafinga ala marena butu na moi botele melaka ngo. Bongo la marena nga moso na bilelo na fungola munoko na banza bo okima nga bolinga nga sute. Keba, tango bomonaka tombo na likolo na ngo batie peinture. Okolula peinture wana, me weza na se, ya yeza ya kopula. Tombo batiaka ngo peinture, batie ba fleur, me weza na se, eza ya kobeba. Ah, mutu avandi nye, ya keba, mutu mabe makasi. Po yeso lobia fungola, olinge suto, po ye vino mobi. Ya wana bato bafinga anga na seka bango. Ya wana mbalo toko telema. Olga, félicitations au Pessibiso Fox. Fox yo Pessibiso. Et la kisike, makambo na réseaux sociaux kozala lisu te. Makambo yo na réseaux sociaux esili. Makambo na réseaux sociaux ekosila.
Kozwa mwana ya muninga otie na profil. Mwana ye koluka nini na kati ya réseaux sociaux. Mwana ye koluka nini na réseaux sociaux. Mama ya muninga otie na réseaux sociaux. Koko ya muninga otie na réseaux sociaux. Ba mama ya baninga ko finga ka bango na réseaux sociaux. Mama ya muninga koma lokola lipapa na réseaux sociaux. Tata ya muninga koma lokola linzanza na réseaux sociaux. Oyebi tata na ngate. Molingo kene kotia titre na tata o ya botinga. Pokaga na nuire la marena. Nazwa kombo ya tata na ye na chia. Yo yebi tata na nga. Yo tikala ko mona ye. Yo tikala ko yeba ye. Yo yebi histoire ya famille na nga. Tala batu misune bakena komi kotsa na mabulu wa eza ya bangote. Ozo kene komi kotsa na esika wa eza ya yote. Yo lingo kota. Biso toza kuna to bimi yo kota. 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 Il faut to yeba koma. Ko respectera ba famille ya baninga. Ko respectera ba mama ya baninga. Ko respectera ba papa ya baninga. To yeba quand même comment ko respectera ba tous les réseaux sociaux. Réseaux sociaux est un règlement de compte, c'était mère supérieure na kati ya Bruxelles. Réseaux sociaux comme un règlement de compte. On va na bwe yo caméra. Yo. Kasi siko bino bato bo finga abatu. Bo senga abatu bitumba te poani. Non, mona te mutu na réseaux sociaux azo finga sans senga mutu bitumba. Senga mutu bitumba bo beta na makofi. Hein? Yango wana ba mama, ba papa, association fungwane par la marina. Boya ko s'adhérer. Boya to sala ba papier to même à la préfecture. Tozana mikanda. To même ba papier na préfecture. Tozwela yango ninyo yo récépissé. Oyo la kisi ke kombo na yo. Soki batangi yango. Avocat o biso tozo futa. Yaya. Toko mene yo vidir na tribunal. Soki tozali 20. Tous les 20 te porté plainte. Tous les 20 te porté yo plainte. Parce que ba kombo na biso nyonso. Et kozala ba kombo eza sécurisé. Tout s'intégrer na poto. Ba kombo na biso et kozala ba kombo ezali sécurisé. Tozana avocat na kati. Toyebi ke to futaka mwa ba majorité na biso. Na moment ya problème, avocat telemi. Avocat mutaro samba. Ato vanda ka wapi. Avocat kolanda. Avocat kolanda. Yaya. Lelo Olga keri na Maroc. Ake na Maroc. Mais biso ba Congolais. Toti kaka. Biso yo tomona totiki. Toki parate. Combien tozo fingama? Combien tozo zala sali na réseaux sociaux? Bazo salir biso na réseaux sociaux. Ba identité zo beba na réseaux sociaux. Ya mwana nazo telemisa association. Boya ba mama, boya ba papa. Association et telema. Bo s'adhérer. To telema na réseaux sociaux. Ma finga esi la. Mutu nyonso ko s'adhérer. Kombo na ye, et qu'on la protéger. Même kombo ya Facebook na yo. Pour te reconnaître, le kola ba kombo ya entreprise. Et qu'on a le kola ba membre ya entreprise. Oya ko toucher kombo na yo. A toucher entreprise na biso. A toucher entreprise. Lelo Olga. Azo lobela sur entreprise na ye. Kombo ya Olga Kabelo. Olga Mokonza Kabelo, eza déjà entreprise. Tango finyango, o salir entreprise na ye. Oza na problème na avocat na ye. Yangwana ba mama, totelema. Botelema. Botelema ba mama. Boya ko s'adhérer. Nazo tie la bino, numéro ya téléphone. Boboa tabaqueur. Bokoki ko intervenir. Oya linga intervenir nazotia numéro. Bobenga ba mama nazotia numéro s'il vous plaît bobenga nazotia numéro.
Bobenga ba mama, bobenga. Nazotia numéro. Ba mama, natie numéro. Oyo aza na besoin kobenga. Akoki kobenga. Na épinglé numéro 0749 0784 83. Oya linga benga, akoki ko benga. Oya linga pesa pe idée na ye, akoki pe ko participer na émission, apesi idée na ye. Bokoki pe ko participer. Yango wana ba mama, makambo eza malamu te. Ba Congolais botika mafinga. Ba Congolais botika ko tortira baninga. Trop des insultes. Kofinga. Comme ça baninga lokola bambua. Comme maltraiter baninga. C'est trop. Tolembi. Tolembi bino na ba réseaux sociaux. Au lieu de s'intégrer. Kolinga toujours ko touchara ba chien na baninga. Soki kakolobi likambo ba sepelite. Ba attaquer chaîne na yo. Lelonga monétisation ekweya. Bo sepelaka, bo sepeli. Nazo sala ba live, mezo futate. Nazo sala live e futate. Bo sepela, toke na bino musika. Oui, allô? Oui, bonjour la Marine Tato. Oui, bonjour maman. Oui, bravo d'abord l'émission, bravo moi c'est Nakasi. Merci bravo, ma chérie. Tato, moi c'est Mobali, bravo, merci na yo na l'émission na kitoko maman, umela. Merci maman. Nalina rebondir boye. Umoni loko lobi, makambo elekana na internet ou bati lokola yo nazo tanga kombo, lokola Irène tout consort parce que ba laisser aller za trop. Bozana ba kombo yo za mwasi makaso sala que tout Irène azana makam asala ka bwana mibali na bino tout. Ba koya ko sali c'est parce que laisser aller za trop. Laisser aller bolingo tonda bino na motema na RDC oyo papa Mobutu atika bino. Monde ba pays le kola bangola ba Congo Brazza ba twa misonga miso makasi na loma. Na lo boss ya solo bino moza tellement na bolingo moko bolinga ko sala baninga mabete e yango na bato ba koma na loma na pe ko continuer ko sali ba réputation baninga na ko kaka ya kanai. Oui. Biloko misusu na tala ka ndiko na la marina. Na elsa mona papa na elsa bande ko misusu oya biso na biloko na elsa na bi makambo biso na Brazzaville le kanate. Elle kanate yo za na YouTube yebi na yo otalaka nani ngo ba ka osani na ba president bra nani ngo ko sala ngo telema so sala ba ko famille ba luka bango na bon na ibite mama e community impolitesse moko ko sali moto ba ko zo koma moto musicien monona mona ba dénigrer ni famille ba sali mama ba koti boko kota ti intimité ya moto mama ya bana moi c'est libala ona mobali ona ba responsabilité. Merci maman. Merci maman dit qu'on salir hein moi la moi ça na salir loko na moni na di wa a te placer yo a déplacer ba Irène tout comme ça boki ko sal bolingi ko moni loko moninga te pourquoi et comment dire lioto ba to wala na mama monga YouTube bolingi ko kimisala tena ba obazana Afrique ba yebi sosa makamango te ba matière ce qui dit kamuzoni bo bandi ko finga moto soni non moi personnellement atatou lo auda plus ozali lo ngonya na yo kotika ngote s'il faut pas que même la garde à vue ba que même ba expulser bango ba tonga mboka comme ça on va tika li ba tirer ba conclusion ce qui va sortir ko ga maintenir la décision na ba on va za na poto parce que on les ali ko salir bato faut usage de faut boko makamuna koma bato oh eza ya vrai té beaucoup fondé ma pièce monter na kombo ya mwasi ya bato oui c'est normalité ma be makasi. Ma belle, bana bouti inauguration na yo na mwana moso na tekite. Atekite maman, asali ba dépense matikali côté raté guerre mbala moko. Vraiment. Atekite natali, obi la marina tanwa wuta ngo na sepela natali na bi wa quelle initiative. Mama, nous na kasi mami kolna leli na bi mwana moso, quel diable azokota mwana moso bandeko. Donc on y a un moto zangambo soka yemba na moto soki likambo salama ezalaki ya deux personnes ya na mwana mwasi wana o elekana kikune lekani bato nyoso tumotacha même kola moto pour la déstabiliser moto Asi makama ngo bokunda na moninga bozo bomana ba ninga mfi moto bozo bozo bolakeli moto na fitu boti ba koto moto pa kufi
Puis vous continuez à makamabo la marraine, il faut téléma. La marraine, il y a un poto, la marraine, moi, si ma café. Bah, ninga no basala musa, yo na ba keke. Parce que vous avez un collègue, quelqu'un a commis la députation. Votre collègue n'a aussi. La marraine, c'est ta collègue, quelqu'un, je sais. Elle a travaillé avec toi comme il a parlement. La marraine, elle va bien comme vous tika en goûter parce que toi, la bolingo, ils sont dans Kishasa, bolingo, oui. Mais c'est qu'il va nous boycotter, nous, mon tika, bangote, ma sœur. Ça, la c'est prochaine fois, il faut déposer plainte, ma chérie. Là, Olga, là où tu es, ne lâche pas l'affaire. Kene nango. Bah, on va dans Kishasa, tu as aussi un bon avocat. Bande konanga, na ko yebi sabine loko moko. Ce qui voyait ba kangote. Bah, on va dans mikana ba 10 ans en France. On va dans mikana ba nini ba séjour, on va dans ma nationalité ba pays, au bozali na pototé. Boye ba ke loko moko ke so ki osali ba bêtise na mboka na yo. Ce qui Olga, je prends un exemple, à Kena Kishasa a déposé plainte parce que na pour la société a signé des avocats qui vont au la prison dans Mboka na yo. Oko kendo sala. Parce que tu n'es ni français ni belge. Place au sali na Belgique ou wapi. Celui va sengo ko sa prison na oko kendo sa prison na Mboka no. La marine yebisa bango. C'est ba yebarate. Akata ke se ba fingi bata na poto, ba tiki bango prison ba tia. Non. Moi, si je vais emmerder une Congolaise de Brazzaville, azana mikane na nini te, simi na ke na meme prison na Mboka. Ngana zo mi poto comme ça bazonga na mboka to azana misale katani o azana bebe oni nini makambe katani na poto yake ba katani ozonga ni mboka okobeta makala kuna. Mais c'est quoi ça? La marraine sura mno to amana poto mama. Ah oui. La sapé bato e moko ke biso to amana poto. On est en train de mélanger les tensions et les cochons dans la machine à la vie à mon nini. Ah oui. Parce que tu peux la machine. Merci. Parce que tu travailles avec elle. Pourquoi tu as lâché l'affaire, ma chérie? Pourquoi tu as lâché? Na ozala mama. Boyo kanga inzamba opambola nga na ozala ka député na mboka wa. Oui, la marraine. Na obima député na mboka na mama. Mais oui. Non, franchement, on va donc condamner Olga organise tout comme ça. La fille, elle sait pas, la dame, elle sait pas parler. Aïe, ne coule pas. Tout va tanga mama lobate. Olga za YouTube este. Olga ayende ko sala musala ya koteka. Ozomona. Ata pe yango moni pe na lobi mama. Tika kaka. Na fungolisa, to fungolisa association oyo ekozala contre mama finga na réseaux sociaux. Ekozala vraiment mutu nyonso akokota na kati ya sadere. Ezala ba toucher yo toza wana. Tout à fait. Donc mutu wana kombo na ye tribunal. Oyebi kosamba ezalaka pasi Maman. Kosamba c'est l'argent. Kombo ya kosamba c'est l'argent. Tout à fait, tout à fait. Zo avocat. Avocat soit ça makasi te okwe isami okomo mona prison ezotala yo. Parce que imagine toi 20 personnes va porter yo plainte, c'est beaucoup. La marraine. Comment bato va finir bato? Est-ce qu'on dit que quand on dépose mon dossier mon taquet à garde à vue là. Ba otozana bi mission ndo ozana ba avocat bazo lando ba juriste bazo lando ba confirmer ba boye ba na kosi. Ceux qui ozana garde à vue. Ceux qui aussi avocat ko plaider honoraire. Chaque avocat a un na ya. Et c'est tout ça comme une garde à vue. Yeba ke ba avocat ba comme sous cher collègue ku tout temps oza libanda. Oui, bien entendu. L'heure est à 250 €. Ah oui. Je le confirme. L'heure pendant la garde à vue. 250, je suis un avocat ou bien avocat l'heure 200. Mais c'est qu'à ça, 6 heures, audience. Le surtout qu'à ça, c'est qu'on l'équipe à 48 heures. Et 24 heures, garde à vue va prolonger en 48 heures. Si le taux est de dépôt. Et comme à 4 000 € ma scène, c'est moi, on va 4 000 €. Ah oui. La garde à vue. On a quoi qu'on construit dans la loba. Mais comment c'est parce que les a trop bolingoton dans la RDC? Oui. Bolingote, mais ba Congolais na ye komona ke. Toza na laisser aller à Buzoba. Laissez aller à Buzoba, ils ont la biso makasi. Yango no moni lelo mutu nyonso a commis permis à tout pour na ko finga mutu na réseaux sociaux. Yango no moni na bito tele mis association ba mama ya de partout. Ozala na Londres, ozala na États-Unis, ozala na Belgique, ozala na Canada, ozala na Allemagne, na France, partout bozali. Boya ko sadere. Bien entendu. Congo Kinshasa, Congo Brazza, boya Angola, boya to telema.
La marraine naza déjà partante tout na ta masala ebi ke o yazo loba za nani ebi nani awe ba ke awe so nani ngai. Donc je suis déjà partante là. Après vidéo na reçoit numéro na yo ma chérie. Oui, j'en ai pas masala et pas tété awe biso. Merci ma belle. Yo qui se voit na ngamba moka osika awe biso. Merci ma chérie. Moi sur le coup là ça de biso baba ni ko finga lobi ba juste caméra na moto kuta ko comment la chevite à quoi expliquer on dira yebi. Ah. On dira yebi. À quoi expliquer on dira yebi, on dira vanda na yo. On dira yebi vie na yo. C'est quoi ma vie? Toko bana ko s'expliquer c'est quoi ma vie devant l'état. Devant l'état tu dois s'expliquer. La marraine prends mon numéro chez Masala, Masala te dira qui je suis et n'a expliqué milité comme ça au moins on te s'expliquer. On reçoit avocat, tu auras ton avocat ni on a mettre ton ailleurs. Moi c'est na émission na oloba boité. Merci ma chérie. Plainte maman. Oui, mais c'est n'importe quoi ça. Regarde là où tu es né, lâche-moi l'affaire. Et là Marina, bravo, continue comme ça ma sœur. Merci maman, merci ma chérie. Merci bisous ma belle, bonne soirée à toi aussi. Après vidéo na oluka. Merci. Merci. En tout cas, ba maman, ba papa, bo benga to développer na 0033 7 49 07 84 83. Tolembi na kati ya réseaux sociaux buzoba. Tolembi ma finga. Oyebi vi ya mutute mocheli ekiti. Oyebi vi ya mutute molingo salirie. Oyebi vi ya mutute mozo salela un montage ya histoire à lokuta. Oyebi vi ya mutute moye po nuirie. Oyebi vi ya mutute olukeli ya makamunyoso ya mabe ya mokili. Po yinisa ye. O détruire ye. Batu babaye ye. Ale otika lo vandi na kimia lokuta mbaloyo. Olga talisi ke tokoki kokende partout otoza. Toza na mikanda na poto. Me bazo nuire biso. Tokoka kosala lote. Mikanda ka toke voyage na Kisasa. Non 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 non. Non 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 non. Mbalot photo telema. Ba mama boya ko sadere. Ba papa boya ko sadere. Association munene to telema. Biso nyonso to telema. Tozo avocat. Comme ça to ebi ke toza na protection na kati na biso. Oya ko teleme la biso. Biso nyonso to telemi. Ezala ozalaka wapi. Ezala ozalaka wapi toko luka. Avocat. Avocat na biso ko sala tu. Alandi ata na mboka wana. Toyebi ke to sangisa bambongo. Pwete avocat telema. Yaya, buzobe ko diminue. Buzobe ko sila. Lelo to moni exemple pa Olga. Ça veut dire nani lisusu ko telema finga Olga. Nani akoyesu ko finga Olga na réseaux sociaux. Nani ako telema su na kombo Olga na réseaux sociaux. Mutu nyonso ko bana ko banga. Parce que tant yo telemi, oyebi lobita ko ya ndenge nini. Oyebi ta avocat na yo ko luka yo ndenge nini. Siko mutu ko bana ko finga Olga na kombo mususu. Ako kasuko loba Olga kabelo te. Et comment mfi wana non. Bo prononcer po bo la kisake ko bangezate. Ya wana ba mama ba papa tolembi na réseaux sociaux. Trop c'est trop c'est trop c'est trop. Nasi na telemi. Ba mama bo telema. Bo lala sou ba pongi te. To lala ki trop. To zala ki sali. Yaya komi mona lelo te nga kutu ba yebi ngate. Yaya mukole ko yela yo. Oko kanisa la marena. Mukole ko yela yo. Oko kanisa nga. Parce que tango kolinga o sadere. Na moma ya suka. Oko kota ya ofele te. Na moma o ezali ya ofele. Mutu nyonso ko sadere na moma o. Eza gratuit. Soki esele ki ba 1 mois. Soki oye. Eko zala ofele te. Toko tiela yo monta o biso to lingi. Parce que olingo kota l'association na biso. Association ya ba mama forte. Association ya ba papa fort. Biso nyonso eloko moko. Osimbi moko osimbi biso nyonso. Osimbi moko osimbi biso nyonso. Soki tozali 30 convocations. 30 plaintes. Yaya, siko bunda na 30 personnes. Yo mutu moko.
Parce que quand on simbi kombo moko, kombo neza na association wana, yeba ki o touché association, il y a 30 personnes, biso tout ok porto plainte, mouton to porto na ndenge na ye, yaya to moni juge, bino bokanza batu ba zoba, tribunal ezaka na simalanga wati, ngai na mbila baloba na nga, madame, so boza 10 personnes, boke ko porter plainte, yeba, mutu wana ba ko convoquer au plus rapide. Plainte ke narambangu na batu liboke. Plainte umelaka poto swara ba avocat te. Congolais est incapable ya ko avocat. Toki marambangu ko funda, mais toko ka ko ba avocat te. Avocat nda kimi saka plainte. Avocat nde mutu akomisaka ona tribunal. Po avocat ko samba pona yo. Yango no mona ka ebele, tokendaka na mbila. Mais to suka aka na police. Yangwana il faut to kene mbangu. To zo avocat na biso. Ba mama boya ko sadere. Ba papa boya ko sadere. Bo benga na 00337 49 07 84 83. Et kozala pe na groupe WhatsApp Mama Joël. Groupe WhatsApp e kozala kaka na numéro oyo. E kozala na groupe WhatsApp. Biso nyonso tokozala elongo na kati. Biso nyonso tozo telema. Bako mona biso ke toza vraiment ba mama oyo ne touche pas mes ouins. Et kozala ne touche pas mes ouins. O touche mutu moko. Biso nyonso to porter plainte. A toza na Kisasa. Yaya, tokozwa pe avocat na Congo Kisasa. Leki na nga moko azali avocat ya full. Nazala leki na nga mobile aza avocat full. Ye muta kozala avocat na biso. Ba mama, bobwaka ba cœur. Oui, allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir Yaya. Et la mère, ndabela ko sa derenga pe. Parce que muta benga kiyo, a benga marena a lobi pe a singi penga ngapi na sa dere. Sadere mama, lokola numéro na yo ebimi, komelanga kombo na yo na testo. Koma kombo no na testo ma chérie, toko sale lango groupe. Toko bimise lango ba papier mama, mutu ako touchera lisu mutu aw. Soki mutu a touché yo, biso nyonso to telemi. Ah, ekozala penza to memio na niveau ya mbila. Atoza na Kisasa. Ba avocat ya Kisasa baza. Boza na Allemagne, toko kende na Allemagne. Oza wapi toza. Toza na mikanda, toza yaya. Ah. Bokota mama boto se mobiliser. Batubaya ebele. Ok, merci madame. Merci ma chérie, merci maman. Merci. Ba maman nazo belela tout le monde. Boya ko sadere. Ya Clorence Kitoko. Yo zali na famille ya ba avocat ya makasi. Oza na famille ya avocat ya makasi ya Fido. Yaya na biso aza avocat ya munene na kati ya France. Avocat ya kilo. Ya mwana ba mama bobenga. Tosala ekiri ya munene, association ya munene contre ma finga. Bana bazo finga ma. Bazui mwana ya mutu batie na réseaux sociaux. Yaya ozoko ka même pas kolela. Soki lelo to komi ebele na association wana. Toko koma même ata na 5 avocats. Yaya, soki ba meki yaya ba avocat nde bakoya. Okomona ke buzoba na réseaux sociaux ekosila. Buzoba ekosila na réseaux sociaux. Ba mama ba papa bo hésiter te. Boya kosadere. Makanisho yo. Tant to moni Olga futi billet. Olga keti na Maroc. Siko biso bana potwawa. Ba fingi yo na Allemagne. Ozo ke Allemagne te. Ba fingi yo na Belgique. Ozo koka na Belgique te. Ba fingi yo woboy. Ozo koka te. Mais Olga ke iti na Maroc. Et puis alobia kokende Kisasa. Yaya.
mikanda o toza nango tina nango nini identité toza nango tina nango nini identité ka ya voyage koto bazo bebisa réputation na yo koto bazo salir yo bana mama c'est le moment mama ba ivoirien ba leki biso a monde chic nenga zawana so fingiye avocat na ya zali yo mona ka finga bango yo mona ka finga bango so toucher bango ba avocat na bango ba kolanda yo avocat na ya ko lukiso yaya okomona ka yo moko ba mbila komi ko bengo na telefone nzambi na sali nini yaya to sakanaka lelo na France komi soko za na ba convocation ebele bazo renouveler sous mukanda na préfecture te OK ko renouveler mukanda ba boyi balobi na yo madame kendo mona mbila ba convocation elekio ebele il faut longola ba convocation pour ba renouveler mukanda obuya inane soki elongwete yaya mukanda no yeke mai atozaki na mukanda 10 ans. Est-ce que vous avez une loi wana? Est-ce que vous avez makambo échangé? Ozana ba convocation ya mukando ko renouveler le soute 10 ans ici la ka. 10 ans ici la ka yaya. Biso tola ba 10 ans. Mais kalate wana oke renouveler. 10 ans ici la ka. Au moins 10 ans kay na mikolo o compter kay na quelques mois. Si ko tango ko kende ka, bou to renouveler soute. Yaya bando lela. Ozongi sans papier. Ozongi sans doki. Bimabi okangami kana France. Yangwana ba mama ba papa to telema. Boya ko sadere. Likambo ko kwela mutu nyonso. Ko kanisa te ke o parce que ngana zaka na réseaux sociaux te. Ato zalaka no na réseaux sociaux te ya ko sadere. Un jour likambo ekoki ko komela yo. Bazui bana no bache, mobali no bache, maman abota yo, tato abota yo, ndeko bache. Yaya lero koye pala marena, oko futa pokota. Moma yango yo, bandeko balingi ozala wapi boya. Boya ko sadere na association oyo. Contre bensilte, contre réputation ya mutu. Kolinga ko détruire identité mutu na réseaux sociaux. Kolinga ko salir mutu na réseaux sociaux. Kolinga ko baby sa mutu na réseaux sociaux. Bon komisa batlo kwa la bana na bino. Bon komisa batlo kwa ba chose na bino. Bino ne bato minoko. Yangwana il faut to telema. To telema biso nyonso. Ba mama o bazalaka na réseaux sociaux. Soki bo sadere na association oyo, ça veut dire ozana droit ya kofinga mutu te. Ozana droit ya kosala bêtise te. Tambwisa page na yo na kimia. Sala masolo na yo ya kitoko. Sala musala na yo ya kitoko. Mais soki yo zo sala musala ya mabe, ya mafinga, yaya tolongoli yo na kati association na biso. Tolongoli yo. Parce que biso soki to attaquer na kofunda. Soki mutu na pa bimisi ba video yo fingi ye. Omoni teke okwe isi biso. Tango sadere, ça veut dire tambola malam. Tambola malam. Yangwana ba mama boya ebele. Ba papa boya ebele. Boya ebele bele. Tosala association ya munene. Nazali contre mutu te na kati association oyo. Mutu nyonso akoya zali bienveni. Groupe ya WhatsApp ekozala. Mutu nyonso akoya zali bienveni. Osadere ba kombo na biso yango toko bimisela ngo stati. Toko pesa la baide. Stati ya lolenge nini oyo toko kiko sala. Stati ya façon nini. Comme ça stati na biso toko zala pena ba avocat oyo ba kosunga biso. De façon que
makambu oyo ekokomama na kati ya stati ezala kilo wana yango mutu ekopesa biso force ya ke soki ndeko atouche moko na biso tout totelemi biso nyonso tokosatache na kombo moko kombo wana eza lokola entreprise na basalarié nango na batravailleur disons entreprise eza na batravailleur eza lokola lelo soki par exemple osimbi travailleur moko napesi exemple osimbi travailleur moko oya travaillaka mpo na Air France yaya osimbi Air France mobimba soki Air France abimisi avoka na ye yaya okwei parce que tala ba-entreprise lokola ba Air France eza na bavoka ya modèle nini soki yo simbi avoka osimbi travailleur na ye moko travailleur wana fundi ba syndicat wana batelemi yaya osambwe yango wana to s'intégrer to yeba biloko nyonso wana toza na besoin nango tozala protéger to protéger ba image na biso to protéger ba page na biso toza na ba page toza attaqué toza na ba YouTube toza attaqué siko tokobana koyeba banani oyo batakaka biso ba raison na biso soki mutu attaqué tokoyeba yango wana bamama bapapa boya kosadere maboko na ngeza polele boya ebele bobenga na 00337 49 07 84 83 tokoma ebele bosadere totelemisa eloko oyo botala lelo Olga Kabelo apesi biso maele alamusi biso tolamuki Olga alamusi biso afuti biyake musika me biso kutu kaka wana poto tozosala eloko te tozosala eloko te yango wana bamama totelema bapapa totelema buzoboyo esila bapapa bamama nasuki bongo na mukolo lelo le 31 mars journée internationale de la femme boya ko soutenir la marina soirée ezali ya munene journée internationale de la femme boya ebele nazo zela bino bientôt mois de décembre nazo clôturer pour la vente à babillet boya ebele VIP ezali normal ezali babillet ezala maboko na bino boya ebele nazo zela bino maboko polele atatu na bino nalingaka bino mingi bobenga nazo zela bapel na bino je vous love bye mama tatoué ba mama ya la marina ba papa tout le monde tozo lobelaka makambo to uti ko mona makambo yo esali somo esali etalisi ke na communauté na biso toyebaka koma ko se respecter na communauté na biso toyebaka koma ko se respecter na kati ya communauté tozalaka na limite ya makambo des fois limite ya koyeba oyo nazoloba lobi nango eske ekoki kokomela ngai ngambo soit ekokomela ngai ngambo te bobwaka ba cœur eske oyo nazosala ekokomela ngai ngambo soit ekokomela ngai ngambo te parce que biso ba congolais tokoma permis na tout sauf na rien tokoma permis na tout sauf na rien congolais tobangaka na biso lisu makambo te congolais lelo ekomi somo kongola kotelema kosala oyo nyonso ya lingi na identité mutu tozobosana ke des fois bolimsa des fois oyo tozosala tozosalure ba identité baninga tozosalir ba identité baninga oyo tozosala lobi toyebi te ndenge nini ekokutaka biso cher
nde nayaka na réseau boye la marena na respectaka tout le monde ngai ata furumi azotambola na se na kotosa ye sikoyo botala